Na kombo nzambe tata mwana pe molimo mosantu batata ba maman bandeko balandi yanga wa binogi Laurent Lobela autre madi analyste spirituel to na bino lisusu une fois de plus dans nzela ya ba émission oyo to kosalela kabino les analyses spirituelles ndenge to bakatango nyoso les analyses spirituelles to sala yango na sentiment te to sala yango na plaisanterie te to sala yango koyo sepela te kasi émission les analyses spirituelles to sala yango ko ete nzambe sepela nzambe soki asepeli oyo abongiselaki yo nangai nde tokozwa yango kasi soki nzambe asepeli te batata ba moment ekozalaka pasi mingi po ete yo nangai pe tokoka kosepela yango biso tomipesa na nzela ya mabondeli na nzela ya ba méditation na nzela ya ba concentration spirituelle mpona koluka koyeba posa ya nzambe toyebaka yango ntango tozali kosala ba méditation na ba maloba ya ba papa oyo ba papa bayebisaka biso ntango nyonso posa na bango ezali na kati ntango tozali mpe lisusu koyoka banzembo ya lingomba tozali kocomprendre posa ya bapapa etango mpe tozali kotanga mikanda ya lingomba batata bamama tozali koyeba na bozindo posa ya bapapa etango tocomprendre na banzembo na biso na maloba ya bapapa na mikanda ya lingomba tocomprendre posa ya bapapa tolukaka tosalela yango po ete soki tosaleli yango nzambe akosepela e tokotia esengo na motema na ye nde oyo ye abongiselaki biso batata bamama akopesa biso yango parceke nzambe soki asepeli te na oyo nyonso biso tokosala na se na ntango ekozala bobele pasi oyo na ngai mpe tokoka kosepela yango batata bamama biso tomipesa na koyokaka banzembo na biso koméditer tango nyonso koyoka pe kobandela koyoka lisusu ba message ya ba papa ndenge tozali koloba papa Simon Kimbangu Kiangani ndenge tozali koloba ba message ya bangwala misatu pe ba prophétie ya papa Simon Kimbangu na 21 ezali ba voie ya orientation oyo permetaka biso na bozindo to sosola nzambe alingi nini nzambe kosa na ye ezali nini pe biso tokoki kosala po ete nzambe asepela soki nzambe asepeli batata ba mama le reste ezali pe esengo mpona biso voilà ozali introduction na biso tokosenga na ba ange émission des analyses spirituelles la seule émission et l'unique oyo nzambe na ba angelu akitaka bazali kolanda yango awa deja ndenge tobimi boye j'espère que ba ange mapapu na bango ezali deja koningana parce que balingi bayoka biloko ya molimo bilia ya molimo oyo ezalaka na sentiment te oyo ezalaka na plaisanterie te oyo eutaka fraîche epai ya ye moko nzambe molimo mosantu epasi mokomalukana na ba inspiration na ba méditation et na ba constatation spirituelle biso bakimbangiste tozali bato ya mabondeli ba éducateur ba encadreur ba initié na makambo oyo ya tata Simon Kimbangu. Donc la seule émission l'unique oyo nzambe na ba ange balandaka yo na ngai esika ozali soki oyebi ya solo tozali ange ko hésiter te zwata na yo ya kolanda biso na matoi ya bonzambe et puis tala pe biso na miso ya bonzambe parce que mingi soki atali kaka alobi analyste spirituel na kolanda ete parce que d'abord makambo ye alobaka wana na matoi na ngai ekotaka te kozala lokola baye baboyaka koyoka bilia ya molimo te zala parmi baye bazali ba ange
oyo tango bayoki ete émission des analyses spirituelles et bandi tango nzambe azali kokita yena ba angelu na ye po balanda émission des analyses spirituelles yona ngai pe esika tozalaki tozala motema ya kokita à ce moment là tobengami ba ange tozala motema ya kokita tofanda liboso ya ba poste téléviseur na biso liboso ya ba ordinateur na biso liboso ya ba téléphone na biso pour tolanda émission les analyses spirituelles awa tokoleka te sans que topesa tout d'abord mbote na ba ange ba consommateur nyonso ya émission des analyses spirituelles partout là où vous êtes topesi bino mbote ba ange nyonso oyo balandaka émission des analyses spirituelles topesi bino lisusu mbote. Voilà, c'est parti avec notre sujet d'aujourd'hui. Thème na biso ezali pasi ya baponami. Wana ezali sujet to bongiseli bino pasi ya baponami na kati ya lingomba. Okipe koloba pasi ya bandimi, mais to préféré to tia yango baponami parce que bandimi nous avons une différence entre baponami na bandimi. Yango papa Diangenda tango alobaki tozala bandimi oyo ya solo c'est-à-dire asali précision. Thème na biso ya lelo ezali baponami. Baponami bazali bandimi oyo ya solo oyo papa Diangenda alobaki tozala ba kimbangiste ba vrai kimbangiste. Bango wana babengi bango baponami. Parce que tokoki ozala na biso ba kimbangiste mais oza moponamité faut toyebaka ba nuance spirituelle na makambo ya tata nzambe maloba oyo bapapa babandaki koyebisa biso il faut tozwaka yango na ba nuance spirituelle, c'est-à-dire totalaka yango na miso ya bonzambe toyokaka yango pe na matoyi ya bonzambe po to comprendre la vraie sens ya likambo oyo bapapa bazali koyebisa biso na kati ya lingoka. Donc tolingaki to expliquer bino juste thème na biso impact na yango pasi ya baponami. Eza na différence entre pasi ya bandimi na pasi ya baponami. C'est-à-dire mondimi azali mutu oyo andimeli tata Simo Kimbangu. Mais moponami azali mutu oyo andimi azali kotosa pe nde nzambe alongolaka ye na liste ya bandimi akomisie na liste ya moponami. C'est-à-dire alongoli okomi olongwe na niveau ya mondimi okomi na liste ya baponami. Parce que na baoyo babengami bandimi moyibi akoki kondimela tata Simo Kimbangu. Ndoki pe akoki kondimela tata Simo Kimbangu. Moto na yekobo pe akoki kondimela papa Simo Kimbangu. Bato na soloka pe bakoki kondimela papa Simo Kimbangu. Bakoki pe kokoma bandimi. C'est-à-dire mutu nyonso akoki kokoma na ye mondimi kimbangiste. Tout le monde akoki kokoma kimbangiste. Ba framaso bakoki kokoma ba kimbangiste. Bandoki bakoki kokoma ba kimbangiste. Miyibi bakoki kokoma pe ba kimbangiste. Batu na soloka bakoki kokoma pe ba kimbangiste. Batu ya ndenge na ndenge bakoki kokoma na bango. Batu na ekobo pe bakoki kokoma ba kimbangiste. Mais awa na kati na émission oyo tozali kolobela pasi ya baponami, c'est-à-dire ba vrai kimbangiste oyo papa Diangenda alobaki il faut tozala ba vrai kimbangiste. Kimbangiste akoyibaka te, kimbangiste akobuka kalokuta te, kimbangiste akosalaka moninga mabe te, c'est-à-dire ba vrai kimbangiste baponami. Bango nde tozali kolobela, c'est-à-dire moponami azali kimbangiste oyo baponiye bapesa ye mission, baponiye
balongola ye na kati ya bakimbangiste mosusu ya carton batie ye mopanzi eke bato wana bazalaka na elembo bazalaka na likabo bazalaka pe na mission oyo bayaka kosala na kati na mokili. Donc pasi ya baponami le vrai kimbangiste ya carton te et baye nzambe aponaki po baya kosala na ye mission na kati na mokili. Voilà batata ba maman émission na biso toko démarrer yango na thème oyo touti ko yebisa bino pasi ya baponami. Pasi ya baponami. Mais avant to kota na profondeur ya émission na biso toko sepela tout d'abord to landa nzembo oyo ensemble na bino bongo na sima toko zonga na profondeur ya émission na biso po tokabola bilia ya molimo oyo nzambe apesi biso po ete tokoka kokabola yango na bino comme précision ndenge tolobaka lere nyonso ndenge tozali kosala émission oyo nzambe na baangelu bafandi bazali kolanda biso posa na bango ezali kaka maye biso tozali koloba bango bato bapesi biso po tokabola yango na bino. Posa na ye tata nzambe ezali ayoka eske biso baanalyste spirituel tozali kotransmettre maye ye apesi biso tozali kotransmettre yango ndenge ye apesi biso. Raison pour laquelle nzambe akitaka na baangelu bafandi bazali kolanda émission des analyses spirituelles. C'est-à-dire soki yo po omoni ete ozali angelu zwa ta na yo ya kolanda biso na kimia nyonso fongola matoi ya bonzambe pe miso ya bonzambe po omona o comprendre la réalité spirituelle oyo tozali kosala partage. Soki pe oyebi ete ozali na ange moko oyo akoki kozala distrait na minute oyo ko hésiter te au partager na émission oyo de façon que yépe à profiter na connaissance oyo biso to ko partageaka na nzela ya émission des analyses spirituelles. Régis très rapidement balancer biso tout d'abord nzembo bomo na sima to ko zonga ensemble na bino pour te décortiquer ba sujet oyo to bongiseli bino. Régis.
Merci na régie, batata ba maman, ndenge tolobaki, j'espère que bolandi nzembo. Émission na biso ezali ba fruit ya banzembo. Émission na biso ezali ba fruit ya maloba ya ba papa. Émission na biso ezali ba fruit ya mikanda ya lingomba. Ma réflexion spirituelle na biso ezalaka basée sur makambo misato wana nde efongolaka biso mayele ya ko comprendre réellement posa ya nzambe ezali nini. Je crois que nzembo oyo yo esika ozali oteyami ngape esika nazali na teyami bandeko ba ange o bazali ko se retrouver par-ci par-là na Europe, na Asie, na Amérique, na Océanie, bango pe bisika bazali bateyami bosana te bopese la biso ba ange o bazali pembeni na bino bopese la biso bango mbote boyebisa bango analyste spirituel Guy Laurent Lobela atindeli bino bambote sika bozali zamba pambola bino batata ba maman tokosola na bino na bokebi nyonso na sujet oyo ndenge touti koloba titre de rappel sujet na biso ezali pasi ya bapona na kati ya lingomba pasi ya bapona mais avant to kita na se tolingaki tout d'abord to expliquer na bino papa Simon Kimba est-ce qu'il azalaki moponami ou bien azalaki moponami te bamvola misato bazalaki baponami ou bien bazalaki baponami te soki bazalaki baponami toza omeka ko décrire bino pasi ya papa Simon Kimba ya bamvola misato misala na bango pe mission oyo bango bayaki kosala na kati na mokili batata ba maman papa Simon Kimba toyebi biso nyonso pasi na ye papa Simon Kimba azalaki na baboti papa Simon Kimba azalaki na village papa Simon Kimba azalaki na mwasi papa Simon Kimba azalaki na bana mais likolo ya lingomba parce que azalaki moponami likolo ya lingomba oyo kolo Yesu aponaki ye ayebisi ye ete na ponio po ete okende kobikisa loposo moindo papa Simon Kimba azalaki na tata azalaki na mama azalaki na bandeko azalaki na famille azalaki na mwasi azalaki na bana mais likolo ya koponama tata Simon Kimba amonaki pasi oyo tokoloba nyonso awa te mais toyebi ete pasi ya tata Simon Kimba ezali ya yo na ngai kimbangiste koluka lisusu koyeba te parce que pasi ya tata Simon Kimba ezala na l'état na biso sur le plan international. Même ata oke na Google obeti pasi ya tata Simon Kimba bako décrire yo pasi ya papa Simon Kimba parce que mission na ye ezalaki ya koya ko libérer biso, c'est-à-dire mutu oyo azali moponami atiaka nyonso oyo ezali na avantage na ye atiaka yango à côté et à privilégier mission oyo baponelaki ye, c'est-à-dire nyonso oyo ya ye atie yango nano à côté à privilégier mission oyo baponelaki ye, c'est-à-dire papa Simon Kimba parce que azalaki moponami oyo apesamaki mission ya koya ko libérer biso bato moindo ne alekaki na bapasi nyonso 30 ans ya boloko, 37 000 familles à déportation, 17 000 martyrs, 15 000 martyrs, pardon. Bakoko Mikala, déportation, Bauti na Est, Sud, Batuyandenge na Dengue.
Les autres tozali na histoire ya ba relégué na kati ya lingomba na biso. Pourquoi? Parce que ba koko na biso bandimaki komona passe. Et baye ba bengami ba relégué ya solo soki otali. Tozali na batata Pierre, tozali na bakoko Mikala, tozali na ba papa Emile, batu ya ndenge na ndenge. Banyokwamaki. C'est-à-dire bango bandimaki kozala baponami. Parce que bayebaki ete mission oyo bango bayelaki na sena tango ezalaki ya ba famille na bango te, mais ezalaki mission ya kobikisa mokili. Papa Simoki Mbangu akangami, anyokwami, abetami fimbo, malgré alakisaki bonzambe na ye na kati ya souffrance wana. Parce que mutu nyonso oyo azalaka na mission, soki ozali ko respecter ba principe ya mission oyo bapesaki yo, okoma na puissance moko supernaturelle. Et Tata Simoki Mbangu andimaki souffrance. Et na kati ya souffrance wana pe alakisaki na compétence spirituelle na ye par rapport ya puissance supernaturelle oyo Papa Simoki Mbangu akomaki na yango. Toyebi Papa Simoki Mbangu babokaki na lutendeli. Toyebi Papa Simoki Mbangu bakangaki esika boye. Toyebi Papa Simoki ya Lubumbashi na Kasapa abetamaki fimbo lokola nyama. Après kobeta ya fimbo batie ye na kati ya nini ya mai ya mungwa. Nyoso wana na histoire toyebi c'est que Papa Simoki Mbangu avait suivi pour l'intérêt général ya lingomba, pour l'intérêt ya lingomba oyo. Parce que mission na ye ezalaki moto moyindo abikisama longola biso na boumbu. Mais na kati ya parcours ya Papa Simoki Mbangu alobi na ye kobikisa bino. Esuka yeka na kobikisa te. Après avoir kobikisa biso na esclavagisme oyo tozalaki na yango, après avoir kobikisa biso na pasi oyo tozalaki na yango, Papa Simoki Mbangu asalaki biso promesse. Parce que batu bayebaka te réellement Nzambe azalaka na ye na posa ya biloko ya mokili te. Parce que biloko nyonso ezalaka deja ya ye. Mutu nyonso oyo azalaka na elembo ya Nzambe asalaka musala pona ye te, mais asalaka yango pona bato mosusu. C'est-à-dire soki réellement toza na posa ete biso tozala banzambe, parce que Papa Daniel alobaki toza banzambe. Parce que Nzambe asali biso na lolenge na ye. Mutu nyonso oyo azali na posa ya koincarner kibonzambe na kati na ye, il faut respecter ba principe na ba code spirituel. Il faut respecter la procédure et la spiritualité pour permettre à incarner qui bon Nzambe wana. Tu vas te expliquer comment pour comprendre. Nzambe azalaki déjà l'esprit de Dieu vivait sur les eaux. Wana tokoti na jeunesse ya makambo na ebandeli ya mokili. Ndenge Bible ezali koyebisa biso ke esprit ya Nzambe bandaki kotambola na mokili likolo ya mai. Nzambe atali alobi te fona sala biloko. Nzambe a créé biloko nyonso. Biloko wana nyonso ezalaki na mon avantage na ye te. Après avoir créé yango, parce que vision na ye ezalaki aoya osukisa na yo na ngai mutu. C'est-à-dire Nzambe a créé biloko nyonso ezalaki ya ye. Akoka pe ko gérer yango ye moko. Mais atali alobi te il faut na créer mutu pour na pesa ye responsabilité ya gestion ya mokili, ya gestion ya biloko oyo ngai na créer. Nzambe yo créer tata na biso koko na biso Adam na Eve. Nzambe yebisi Adam na Eve na pesi yo responsabilité ya biloko nyonso oyo ezali na kati na mokili. Savoure banyama pesa bango kombo, biloko boye pesa bango kombo. C'est-à-dire epa ya Nzambe ezalaki lokola tâche na ye etake Nzambe.
asali mokili selon vision na ye, a créé biso, a tie biso lokola ba gardien ya likambo oyo ye asalaki. C'est-à-dire pour na ye nzambe banzoko, banyama ya zamba, babiloko ya ndenge na ndenge, banzete ya bien, tout ça bien nyonso oyo naturel oyo tozali nango na kati na mokili et servira ka nzambe vraiment na eloko te, parce que nzambe ayebi ete asali yango mpo na biso. Yango moni akokaki kosala mutu liboso te, parce que ayebi ete soki nasali mutu liboso akoliani du nasala nano biloko na sima ya kosala biloko nde na oya kokreye mutu, et mutu na kokreye akokuta deja biloko ezali. Tala makanisi ya nzambe, tala makanisi ya nzambe. Papa Simon Kimbangu pe aye atali alobi te mission oyo nga nazwi ya kolibere moto moindo. E na sima ya kolibere moto moindo, nini na kotikela moto moindo? Nini? Soki Papa Simon Kimbangu a libéré biso. Après azongi epai ya Kolo Yesu. Kolo Yesu apesi ye lifuti par rapport ya oyo ye ayaki kosala esili. Papa Simon Kimbangu a libéré biso, après ko libéré biso alobi tala. Natikeli bino ingomba. Na kati ya lingomba institution nde eko permettre bino bozala ba responsable, parce que mokili oyo bino bozali ezali kosenga bino bosorganiser, bozala ba responsable na kati ya lingomba. Tala makambo oyo ifo bosalela. Soki bozali na posa bolonga, soki bozali na posa mission oyo biso toyaki kosala tokomisa yango tina suka, bino bokomisa yango tina suka, bolanda makambo oyo. Papa Simon Kimbangu atikeli biso lingomba. Atali pe alobi soki nalobi natika kaka lingomba, natika nano bana na ngai, et puis makambo oyo bana na ngai bazwa tango ya kolakisa bino, bakotisa bino formation, parce que ko gérer mokili ezali science mobimba, ko gérer mokili ezali connaissance mobimba. Toko gérer mokili te na kobeta kaka musique bato bazali ko défiler, non. Toko gérer mokili te na kosambela kaka après kosambela, non. C'est-à-dire toko gérer mokili na ba structure, na mayele, na connaissance oyo ba papa batikeli biso, oyo Papa Simon Kimbangu atikeli biso. Mission ya mutu oyo ezali na elembo ya nzambe, ye aganyaki nini? Papa Simon Kimbangu aganyaki eloko te. Nzambe après avoir kosala biso batu, après avoir kosala biloko oyo ezali na kati ya mokili, Nzambe aganyaki nini? Aganyaki eloko te, à part lokumu toyembela ye, tokumisa ye, tosanzola ye. Papa Simon Kimbangu pe a gagné eloko te, à part lokumu toyembela ye, tokumisa ye, tosanzola ye. Lelo pe Papa Simon Kimbangu atikelaki biso bamvola misa. Est-ce que bazalaki bapona? Est-ce que pasi ya bapona basubisaki? Oya komona yango ete bamvola misa tu ba encadrer biso. Structure oyo tozali na yango lelo na kati na lingomba, implantation ya structure ba apprendre biso ki kimbangizi, parce que bato ebele bayebaka te kozala kimbangiste. Mingi bakoma kokanisa lokola kozala kimbangiste ezali kaka oye olati uniforme, babeti musique au défilé, oyembi na chorale, mais non. Idéologie ya Tata Simon Kimbangu ezali implantation ya bokonzi ya Nzambe na kati ya mokili. Implantation ya bokonzi ya Nzambe na kati ya mokili. C'est-à-dire gestion spirituelle. Nenge maman Nabiso, maman Patience, maman Bibi Patience na France a été biso dernièrement. Alors bi gouvernement ya Tata Nzambe.
c'est-à-dire implantation ya gouvernement ya tata Nzambe na kati ya mokili. L'église ezali kaka kosambela te, église ezali kaka kodefile te, église ezali pe kaka kolata uniforme te. Yango moni papa Diangenda lobi bolingo mibeko pe misala, trois principes wana batata ba mama yango dirigeaka monde. Parce que na kati ya mibeko ndo zali komona justice. Et si ka balobaka ete la justice relève la nation. Mibeko bolingo ezali harmonie parfaite ya biso peuple, parce que soki tozali na harmonie te tokotambola esika moko te. Misala ezali production ya oyo nyonso biso tozali kosala na kati ya bolingo. Yango ezali kosala ete développement ya monde ezala. Ezali ba principe misatu wana, même soki otali Nzambe a utilisaki ba principe misatu wana. Azalaki na bolingo Nzambe akanda fandi atali alobi te nasala biloko oyo Nzambe asali sali na bolingo na ye akanisi tika nasala biloko Nzambe asali nyonso oyo tozali na yango na kati na mokili, nyonso oyo babengi yango naturel. Na mai asali bambisi, na zamba asali banyama, asali zamba asali mokili, asali biloko nyonso oyo biso tozali na yango. Ezali misala, ezali misala. E na suka aye kolakisa bolingo na ye, mayeye asali na maboko na ye, mayeye asali na liloba na ye. Aye kozwa yango apesi yango epai ya Adam na Eve, alakisi bolingo. Et nasuka aye kopesa bango pe mibeko. Trois principes yango ba mboka mosusu oyo kaka ba grande puissance basalelaka yango. Trois principes bolingo mibeko pe misala. Ba papa misatu balakisi biso yango, ba encadrer biso. Posa ya ba papa ezalaki biso ba timbangiste. Tous à la référence. Tous à la ba enseignant ya idéologie ya ba principe spirituel. Oh, et ça là qui est Nzambe a créé mokili. Oh, et ça là qui est ma grande puissance ba évoluer dans le monde ndenge tozali komona. Papa ba tei biso yango balakisi biso bolingo mibeko pe misala. Et Kimbangi Sazali, grand prédicateur, grand enseignant, grand initié. Dans makambo oya tata Simoki Mango, parce que nous sommes tozali la réserve mondiale. Oyo Nzambe a formé, encadré na mayele na ye moko apesi biso ba principe ya lola. Alobi tala mokili na salaki yango na bolingo, mokili na salaki yango na misala, mokili na salaki yango na mibeko. Ba encadré biso ba kimbangisa fallait tozala batu moko boye ndenge tolobaka yango lere nyonso ba universitaire na enseignement ya tata Simoki Mbangu to na likambo oyo, parce que na kati ya enseignement ya tata Simoki Mbangu nde tozali na oyo tobengaka yango gestion ya mokili. Parmi makambo oyo tata Simoki Mbangu alakisaki biso ezali kaka kosambela te na kolata ba uniforme koya ko défiler, ezali pe gestion ya mokili. Ndenge nini tokotambwisa mokili oyo, ndenge nini toko gérer mokili oyo. Wana makambo ba papa bayaki kolakisa biso. D'où soki otali na oyo ba papa bayaki kolakisa biso, intérêt na bango ezalaki. Est-ce que ba papa Diangenda ba profitaki na mission oyo bango bayaki balongi? Est-ce que ba profitaki na yango? Ko profiter na yango dans le sens par rapport ya musala oyo bango basali lifuti na yango, lifuti na bango ezalaki nini? Soki elonga te na mission oyo bayaki ba papa batei biso. Papa Diangenda lobi soki bobo ngwani te ezali faute na ngai te, parce que tosi totei bino, ezali faute na ngai te. Soki bobo ngwani te, soki bobebisi ezali faute na ngai te, ezali faute na bino, parce que biso tosi tosali nini, tosi totei bino. Ba papa balobi yango.
est-ce que motuna ezali pasi nyonso oyo bapapa diangenda bamonaki est-ce que bazalaki bakuna yo na ngai mpe lelo est-ce que tozali bakuna ezala biso bana ya bapapa na biso ezala biso mpe bandimi est-ce que tozali bandimi ya carte parce que nzambe asali mokili asali nyonso na kati na mokili avantage ya nzambe ezalaki nini profitaki na eloko te à part gloire oyo yo na ngai tokomisaka nzambe ntango nyonso papa Simon Kimbangu aprofitaki na nini atikaki ndako wapi atikaki mituka wapi par contre papa Simon Kimbangu atamboli na pasi atamboli makolo banda village ya Nkamba Banzangungu nzela toyebi ba histoire toyebi histoire le chemin de la passion oyo lelo ezali kotongama ezali banzela ya parcours ya papa Simon Kimbangu esika abetaki makolo objectif ezalaki kaka moko alibere biso mission na ye yango wana alibere biso yango ezalaki objectif ya tata Simon Kimbangu. Papa Diangenda sillonné dans le monde, même papa Fumwambanza, même papa Kisolokele, papa Fumwambanza, papa yebisi yo kozala sinzili na mboka ya Nkamba parce que bayaki mission. On doit respecter les principes et les codes. Est-ce que papa Fumwambanza zalaki na posa okini na ba prototype? Est-ce que papa Fumwambanza zalaki pe na posa ya kotambola te ou bien kosala ba étude te? Ndenge ba papa Kisolokele basala ki ndenge ba papa Diangenda basala. Azalaki pe na posa. Mais il doit respecter les principes. Il doit respecter les principes. Papa Diangenda pe tala pasi oyo ba papa ba moni ba papa misatu. Papa Diangenda tamboli presque partout. Akutani na batu ya ndenge na ndenge. Ba franc-maçonnerie, ba magicien, ba sorcellerie, ba sorcier pardon. Implantation d'administration spirituelle. Pour être biso tous à la base gestionnaire et gouvernement à Tata Nzambe. Atei biso à Tata ba maman. Nyonso oyo esengela kina papa Diangenda kosala po ete biso tozala formé encadré. Asali baye bakatisa ba ekulusu bazali tokota ba retraite ya ndenge na ndenge ba sacrifice ya ndenge na ndenge bato ebele bazalaka ba sorcier batika bakindoki na bango bato ebele biso na Kisangani toyebi mama na biso mobe mama Ndahali histoire ya mama Ndahali bato ebele bayebi yango même na Kinshasa toyebi banganga nzambe ebele oyo bazalaka ba magicien ba franc-maçon bato ya ba loge. Mais papa Simon Kimbangu asali un grand travail mutu azalaki ndoki o changer seye idée atika mayeye abandaki kosala po abanda kolanda yo tata Simon Kimbangu. Bato bazalaki na baloge bamayele ya ndenge na ndenge. Mais papa Diangenda a transformé bato wana parce que abandaki kolakisa bango valeur na importance ya gouvernement ya Tata Nzambe na processus spirituel oyo tata Simon Kimbangu ayaki pona ko libérer biso na Satan. Papa Diangenda tout ce qu'il avait fait a gagné kini. Biso tozaki na centre d'accueil Kimbangiste na salle de conférence à chaque fois soki tokomi na date oyo papa Diangenda tika biso na salle de conférence wana boye baba nayi kozwa salle moko ya munene babimisi biloko ya papa Diangenda. Papa Diangenda ozali kotala mbetu na ye badra na ye basynthétiseur na ye basapatu na ye atiki meme basapatu oyo batalon na yango esila. Pourquoi? Parce que mission na ye ezalaki ye azala luxité.
mission na ye ezalaki te ke ye azala na mbongo ebele. Mission na ye ezalaki te ke ye azala soki ndenge nini te. C'est-à-dire mission ya papa Simon Kimbangu, mission ya papa Diangenda, mission ya Bamvola Misatu, ezalaki implantation ya système kimbangisme oye ko régner na gouvernement ya Tata Nzambe et biso ba kimbangiste tozali ba gestionnaire ya likambwana. Tozali baye ba kosimba makambwana. Yango mona kata mosusu tozali na faki fliki ba mouvement ezali ba département mobimba. Et chaque département ezali na numéro 1 na yango. Oyo apesaka compte rendu ya ba makambo wana nyonso epa ya Tata Nzambe fonctionnement na yango. Kimbangisa azali mutu ya polémique te. Kimbangisa azali initié. Kimbangisa azali mutu oyo azali encadré spirituellement. Et soki otali papa Diangenda azalaki na intérêt vraiment matériel ete oyo ezalaki na profit na ye ya koloba ete ngai lokola bazali kobenga ngai Nzambe tika na tonda na mosolo na tonda na boy nazala na boy papa Diangenda azalaki na makambo wana te parce que objectif commun ya lingomba objectif commun ya papa Diangenda ya ba papa ezalaki likambo oyo efanda biso pe to maîtriser yango po continuité na yango esala nini esalema batata ba maman wana touti ko expliquer bino mission ya ba papa passe ba monaki na ba caractère na bango na posa na bango soki ezalaki nini pona lingomba na biso. Tokozwa mwa pose awa toyoka nano message ya papa Diangenda. Soki toyoki message ya papa Diangenda nde tokokita na se pona continuité ya émission na biso. Ndenge tolobaki pasi ya baponami yo na ngai pe mondimi toyeba yango ete tozali na deux sortes ya bandimi. Mondimi ya carton azali moponami pe azali les vrais kimbangiste baponami oyo tozali na mission na biso kati na biso ba savant bazali kati na biso batei bazali kati na biso batu ya ndenge na ndenge bazali kati na biso batu pe ya ko transformer likambo oyo ya Tata Simon Kimbangu na ndenge ya malamu pona intérêt na yote pona intérêt na ngai te kasi pona intérêt ya général ya bandimi pona intérêt général ya génération de génération po Nzambe batika ki likolo ba ye na se po ba ya ko installer gouvernement ya Nzambe oyo balobi na biso na kati na banzembo ete lingomba ekotika la kaka moko Nzambe na ba angelu nde bakotambwisa mokili oyo yango tolobaka bolandaka ba émission les analyses spirituelles. Vous êtes les anges, vous êtes les anges. Ceux qui vous allez pour l'émission les analyses spirituelles, vous êtes les anges. Mokonziye moko bandiminde bangelu ndimbola yoka ndimbola lolendo pe kanza ekosi bango ndimbola yango tozali na yango lelo lolendo pe kanza ezali courage ba courage ya bana ya boudin ba courage yo toza komone pa bandeko na biso mosusu laissez-moi vous dire ba courage yo tozali komone pa bandeko na biso ba posalima ba balenda batu ya ndenge na ndenge e ba lolendo pe o tozali komone pa bandeko na biso mosusu. Mais vous êtes les anges, les vrais kimbangistes. Kimbangiste ya carton te oyo afinga kate oyo asalaka pe mabete kasi kimbangiste oyo azali toujours na idéologie ya koluka comporter un plus na makambo oyo ya lingomba na elobeli na yo na esaleli na yo ya makambo na emoneli na yo contribution na yo ezali nini po ete likambo oyo ya Tata Simon Kimbangu wekende liboso. Kimbangiste ya kokabola te kimbangiste ya kofinga te kimbangiste pe oyo akosalaka mabete biso tozali ba enseignant. Et kimbangiste c'est un enseignant, c'est un initié oyo ayekoli ki kimbangisme makambo ya Tata Simon Kimbangu kati na biso ndenge tolobaka
ba savant bazali. Kati na biso ba docteur bazali, kati na biso ba ingénieur, ba savant, ba tuya ndenge na ndenge ba génie bazali. D'où tozali capable, obligé ya kolakisa oyo ba papa bateya ki biso ndenge ni toki ko transformer lingomba to transformer pe mokili oyo parce que elaka ya tata Nzambe ekoleka kate il faut esalema. Ba oyo ba kosala yango, ba oyo ba kokokisa yango ezali baye bazali kotosa. Baye bazali kotosa na ndenge ya solo. Baye bazali kolata uniforme te, baye pe bazali kobina tango nyonso te, baye pe bazali kaka kosambela tango nyonso te. Parce que tokoki kozala tozali kosambela sambela mais tozozwa réponse te. Pourquoi? Parce que lolenge na biso ya kosambela ezali malamu te. Lolenge na biso ya kosalela makambo pe ezali malamu te. Yango biso tolukaka tokota na pratique ya makambo oyo ba papa bateya ki biso. C'est-à-dire tango tozali kosambela il faut tozala na ba sujet oyo ko permettre Nzambe ayoka biso. Ba papa bateya ki biso bolingo mibeko pe misala. Siko yo ozali kosambela en dehors ya ba code oyo ba papa bapesa ki biso. Est-ce que kozwa résultat na yango? Ça dit soki ozali na posa ozala na bolingo. Soki ozali na posa ko manifester bolingo. Sambela. Nzambe naza na posa bolingo ezala na kati nanga. Soki ozali na posa ya kotosa sambela, Nzambe nazali na posa ya kotosa. Soki ozali na posa ya kosala sambela, Nzambe nazali na posa ya kosala musala. Musala ezali kaka tintani te batata ba mama. Il faut toyeba yango. Soki tozolo ba musala na kati na lingomba bolingo mibeko pe misala, biso tokomi koluka ko incarner musala na kati na lingomba na biso ekoma lokola tintani te. Papa alobaki tokosala makambo ya minene oyo nano esalema te. Ba savant bazali bakosala makambo oyo nano esalema te. Mituka na biso ekotangisa makila te. Ba avion na biso ekosalaka ba crash te. Makambo na biso ezali makambo ekotangisa makila te. Tout ça, ça fait partie ya musala. Il faut toluka ndenge ni tokoki ko matérialiser connaissance oyo ba papa basala kini ba papa bapesa biso. Toyoka nano message de oyo ya papa bomo na sima tokozonga malembe kino tokende ko chiter na émission na biso les analyses spirituelles auto bongiseli biso to bongiseli bino na mokomo lelo. Régi très rapidement balancer les biso tout d'abord message ya papa Diangenda oyo azali ko interpeller na yo na ngai oyo bapeto na motima bamba te bango ka bakomona Nzambe eyo na ngai mundi ma papa Simo Kimbangu ou bien grand chrétien. Ah, je suis chrétien. D'accord. Kasi le visa. Est-ce que vous allez kobongisa kama yo penza juste ndenge ya senga ka? Soko tozala kobongisa ka ndenge ezala ko senga na biso nde vraiment ko zala na biso senga. Kasi soko bolingo bozali te. Ozala ka na yo muto mibeko te. Ndenge pe ko sala kana yo misala te. Ah. Ezana yo pass. Nye. Sikawa ya solo ndenge tozala kulubilaka. Malamu nde tozala bandimi ya solo. Tozala le vrai chrétien. Oyo akobomaka batu te. Oyo kana kuyiba kabeloka baninga te. Mibeko mizali mibeko malamu nde totosa yango. Tokani topesa ndakise te solo tozali bandimi. Totungi mbuka. Mbala na mbala tokanisi oyo nazala kusala kawa mutu moko azala kumwana ngai te. Obumbani. Et pourtant, témoin yo azali. Oyo azali ku surveiller yo nuit et jour. Ozala kolala. Ozana katre bilanga. Ozala isikadini ye azali présent. Merci batata ba maman touti Rolanda ensemble na bino message ya papa Diangenda. Ndenge na ebisaka bino lere nyonso. Na kati na émission na biso ezaka makambo misala. To tournaka na makambo misala. Banzembo na biso parce que na kati ya banzembo na biso ezali na ba message ya makasi na kati ya banzembo na biso. O ba papa ba pesa ka biso.
et un message ya ba papa pe ezali na volonté na c'est-à-dire ezali na ba posa na bango oyo e bombama na kati ya ba message na bango et objectif na biso ezalaka to yeba posa na bango ezali ni to sala oyo bango balingi pete na sima bango ba pesa biso oyo bango ba bongisela ki biso to inga to sala alerte moko ya mwa moke avant ete to kita na continuité ya émission na biso awa to tikali na likambo ya le 29 toko highlight muke likambo ya le 29 na le 16 toko lobela pe de susu likambo ya papa na biso papa Zako na papa na biso papa Paul toko lobela pe de susu likambo ya ba papa misatu makambo oyo ba papa misatu batikaki awa tozali na posa to yeba kaka pasi ya bandiki to la kisape bino parce que makambo oyo ezali koleka na kati ya lingomba ezali ko bima lokola batu bazali lisusu na tina ya pasi oyo bakoko na biso bamonaki te batu bazali ko se soucier na bango na sacrifice oyo baponami bazali ko sala na kati na lingomba te yango moni tozali ko sala mwa émission oyo juste pona ko interpeller conscience ya mutu nyonso lingomba oyo batata bamoneli yango pasi bakoko na biso bamoneli yango pasi lingomba oyo ngai na yo pe tozali komonela yango pasi butu na moi alors tokoki kotika yango te ndenge mokonzi abule papa Dialonga na yebisaki biso totika lingomba na bangulu te et tokoki pe koboya kote ya na te soki tozali komona ete esika boye makambo mazali kotambola malamu te parce que nous avons des matières oyo ezali ke bapapa bateyaki biso nyonso yo soki okosalela te oyo bapapa bateyaki biso okoki opekisa biso tosalela oyo bapapa bateyaki biso c'est-à-dire yo soki okosalela yango te biso tokosalela yango mpo tozali bien te mutu na mutu nzambe akofuta ye na ndenge azali kosalela mosala na ye biso bapapa bateyaki biso tozalaki bapaya te pe totiamaki bilembo wana ezalaki mpo topesa ndakisa mikolo mizali koya mpo tozala badefenseur ya likambo oyo toyebi posa ya bapapa toyebi objectif oyo bapapa bayaki na yango na kati na mokili petit na nini bapapa balobaki tika totonga lingomba ya molimo mosantu lingomba ya suka parce que na kati ya mokili oyo spiritualité ezali base ya développement ya makambo nyonso nde bapapa bayaki kolona spiritualité epai na biso mais spiritualité oyo bapapa bayaki kolona kati na biso tokoki kodétruire yango te mpo na intérêt na bino tokoki kodétruire yango te mpo na basentiment na yo na ngai tokoki kodétruire base ya spiritualité oyo bapapa balonaki epai na biso te epai na biso mpo ete totambwisa mokili oyo tokoki kodétruire yango te parce que yo ozali na posa otambola na mituka parce que yo ozali na posa osepela parce que yo ozali na posa bapesa o $100 bapesa o $200 là biso tozali badéfenseur ya makambo oyo bapapa bateyaki tokoteya yango tokopamela yango na niveau nyonso c'est-à-dire même ozali nganga nzambe soki tomoni ete makambo ozali kosala ezali kolongoba na te na maye bapapa bateyaki biso tokosala émission tokolobela bizaleli wana soki okotala biso te bakobetela yo lisolo ke analyste spirituel papa Guy Laurent Lobela asalaki émission alobelaki bizaleli na yo na kati ya baémission wana batata bamaman tolingaki tosala mwa alerte ya moke mpo na kolakisa na bambuta na biso banganga nzambe ya minene oyo tozali na bango na kati na lingomba nalobaka likambo oyo ya papa aposa lima avec certitude nayebi pourquoi nalobaka yango toyebi ete papa aposa lima lui-même il s'est présenté comme fondateur ou bien cofondateur ya idéologie 26 batu oyo bakabola lingomba tolobaka yango lere nyonso biso tozoloba makambo oyo ezali par un été to profitaka d'ailleurs pona kote ya pende kona biso papa aposa lima po azala mondimi ya kombote mais azala mondimi parmi baponami oyo tozali kobenga bango pasi ya azala mondimi parmi bandimi ya solo oyo papa Dangenda alobaki bafrère Kimbangisa
yango tolobaka makambo oyo parce que comportement ya papa apo salima tozali ko étudier yango tokotikala ko étudier bizaleli ya papa apo salima te parce que toyebi ete azali parmi baye basala trahison ya monene na kati ya lingomba ya kokabola lingomba ko créer bande ya bato pona ko intoxiquer bana ya papa na biso tozali na bango lelo ko lakisa bango ete voilà bozali ndenge moko tala ezali boy makilo ezali boy c'est-à-dire idéologie oyo papa po basala na bande na bango yango esala ete mingi kati na papa na biso ba rejeter maloba oyo papa Fumambaza atikaki mingi na kati na papa na biso ba rejeter makambo oyo papa Fumambaza salaki nini atikaki ezali par rapport ya base ya mayele oyo papa apo na batu na ye bakotisaki yango na kati ya mitu ya bana ya papa na biso c'est-à-dire biso toza bato tosalaka ba recherche biso toza bato toyekolaka makambo ya bonzambe na ndenge ya solo tango tomoni déjà que mutu azali un danger il faut kozwaka ba précaution tosalaka makambo mususu na ba légèreté te il faut tozwaka ba précaution parce que likambo oyo ezali likambo ya lingomba oyo esangisi mabota ebele esangisi milimo ya bato ebele mais tango tozali komona que un danger permanent mais tozali kozwa yango à la légère ezali malamu te papa apo azali na nkamba aye lukuta kamba est-ce que papa apo azali nganga nzambe est-ce que misala ya papa apo comportement ya papa apo est-ce que biso na kati ya lingomba banganga nzambe toyebi yango te est-ce que comment tokoki kokoma na niveau ya koloba ete un individu même si azali soutenir même bato oyo bazali ko soutenir ye baoki komona te que soutien na biso na nzela ya papa apo ekosimba lisusu te parce qu'il est déjà sali pour n'avoir contesté maloba ya papa lobi ete bokabwana te mais il est parmi baye bakabola lingomba et biso tozali kozwa yango à la légère tozali komona que non papa apo a changé soki papa apo a changé pourquoi akoki okoma mondimi lokola bandimi mosusu te mais azo jouer toujours rôle ya ko manipuler banganga nzambe ya ko manipuler bandimi et ya ko zongisa bandimi sima ya ko betsa bandimi mabako papa apo azali mosantu koleka bisote papa apo ayebi pe lingomba koleka bisote mais papa apo azali ko jouer rôle oyo ye azali ko jouer ezali un été tozali ko salela musala oyo tozali ko loba parce que biso tozali na miso ya bonzambe oyo tozali komona makambo soki tolobi makambo nyonso oyo papa apo azali kosala tobimisa yango na polele ezali mpe soni mpo na lingomba mais lingomba ezali kozala incapable ya kogere papa apo kodiscipline papa apo kozongisa papa apo mondimi simple lokola bandimi mosusu influence oyo papa apo azali na yango biso toteyaka ete mbuma ya mabe basalisaka yango na mbuma ya malamu te mais soki lelo papa apo alobi ete nga nakabola bandimi nakabola lingomba nakabola bapapa nazali parmi baconfondateur ya idéologie ya 26 tolobi te ete toprive papa apo droit ya kozala mondimi mais il faut na bamboka oyo ezali sérieux soki osali acte moko boye oyo écoute institution mobimba batiaka bato na blacklist c'est-à-dire batie yo na mulongo ya bato oyo ozali privatiser na mwa makambo mosusu parce que bayebi ete à tout moment okoki kochange obebisi lisusu makambo lelo oyo tozali koloba makambo ya papa apo tokotia nano video oyo po tokende na mosika te na makambo oyo ya papa apo mais ezali alerte epai na bino banganga nzambe mpona koyeba ndenge nini ya kodiscipline parce que likambo kodiscipline papa apo likambo oyo ya lingomba ezali likambo ya basentima te likambo oyo ya lingomba ezali likambo ya basentima te biso tozali kosala barecherche tozali kokutana na makambo tozali kokutana na baaudio tozali kokutana na bavideo tozali kokutana na badéclaration ezali contraire
ba déclaration contraire na doctrine na biso, contraire na mibeko ya lingomba, contraire na bonne marche oyo ba papa batikaki. Et les mêmes déclarations oyo tozali kokuta nango lelo tozali komona ete ekoproduire biso lisusu kokabwana ya makasi mikolo bizali koya. Mais tango papa akozali kosala makambo oyo pour le moment tozali konégliger yango, mais tozali koyeba te ete même lelo po tokabwana ndenge tokabwani boye ezalaki likambo ya mokolo moko te, ezalaki likambo oyo ezwaki ntango, ezalaki likambo bato babandaki kokutana, bato babandaki kosangana, bato babandaki koprepare, bato babandaki kobongisa makambo, e makambo oyo bato babandaki kobongisa yango ememi biso na basituation oyo tozali na yango lelo. Mais lelo pe papa apo azali kobongisa pe makambo biso pe tozali komona ete azali kobongisa makambo, tozali komona pe ete papa apo azali koya, papa apo azosala boye. Tout ce que papa apo azoloba ezali makambo oyo ye alobaka yango ye moko te, ezali makambo oyo babongisaka nde na nsima ye bapesi ye yo kende loba sala boye. Mais tozozwela yango bamesure te, lelo tozozwela yango bamesure te. Lobi ekozala lisu problème, parce que bato oyo bazalaka bato ya kanza, ndenge tolobaki bato ya kanza, bato ya courage na lolendo, akoya aboyebisa biso j'ai été parmi bato oyo basalaki likambo. Mais là tozozwa yango sérieux te makambo ya papa apo azomanipule banganga nzambe na kati ya lingomba. Papa apo azali nani? Azali pasteur te. Papa apo azali nani? Azali te. Mais rôle wana azojouer pour nani? Pour l'intérêt ya lingomba. Parce que lingomba oyo ezali na capacité spirituelle na basage oyo bakoki koyekola likambo, bazobeta makambo ebele oyo papa apo azosala kara. Totala na video oyo papa apo aza kosala na banganga nzambe oyo biso tozwaki yango na réseaux sociaux. Régie très rapidement balancer biso video ya papa apo ba audio na ba makambo mususu tobombi yango, parce que na makambo oyo il faut tozalaka pe na sens ya secret, parce que ezali honneur pe ya lingomba. Awa tozali donc tozali pe kobatela lokumu ya lingomba, du makambo nyonso ezali ya kobimisa te. Ne tolobaka tozali na ba archive ebele oyo togarda yango secret. Ezali te tokoki kobimisa makambo nyonso mpo na koyokisa lingomba soni, non. Mais oyo tozali koloba tozali pe koteya mpo tozala mayele, parce que likambo oyo ya lingomba ezali likambo ya bato nyonso, likambo ya milimo ya bato. Fo tozwa yango na sérieux, toyeba pe baponami bazali banani mpo bakosala likambo oyo mpo na intérêt ya bato mosusu, mpo na intérêt ya bato nyonso. Mais baoyo bazali kosala mpo na baintérêt na bango, il faut toyeba yango ete bazali baponami te, parce que papa Simon Kimbangu asalaki mpo na intérêt na ye te, bambola misato basalaki mpo na intérêt na bango te, nzambe mpe asala mokili oyo azalaki na intérêt te. Nyonso oyo bapapa baprofitaka na yango na makambo oyo bango basalaki ezali kaka lokumu. Papa Simon Kimbangu lokumu, mokili mobimba tozali kolobela ye, et lelo mpe bambola misato mpe lokumu bapapa na biso tozali na bango lelo bazali dans l'obligation ya koluka pe lokumu wana esala nini ezongela bango, parce que oyo biso tozali komona ezali oyo bapapa bateyaki biso te. Oyo biso tozali komona ezali oyo bapapa bateyaki biso te. Régie balancele biso tout d'abord balancele biso image ya papa apo bongo na nsima okokende kolobela likambo ya le 29 finale. Papa Moïse, papa Dialungala, papa Salomon. Et papa Moïse, papa Dialungala, papa Moïse, wabisa papa Israël, na etumbo. Banganga nzambe ya papa Simon Kimbangu. Ngai naza arrimé, moi fièvre, mais tout ça la camp de Jérusalem. Tout ça banganga nzambe, bayi pour na lukutakalo. Monsieur Toye, pour na lukutakalo. Voilà, on va revenir dans la montée. Merci, révérend. Ok, Rabino. Ok, Rabino. Allez.
merci na régie na message to na vidéo au botieli biso ya papa apo motuna ezali bo papa apo azali na nkamba invitation ezalaki lancé pona banganga nzambe mais papa apo na équipe na ye bazali na nkamba baye pona lukutakano papa apo azali pasteur azali diacre azali king azali nani mais biso toyebi ete bapapa apo nde bachangesaka baarticle ya lukutakano c'est-à-dire okomona ke lingomba ekangi makambo mokonzi ya bule apesi makambo paske bazali bato ya kanza na bato ya lolendo bakourage meme lukutakano oyo ntango ezali kosalema mokonzi ya bule tata Simon Kimbangu kiangani conseiller direct bato ebele il faut veiller na makambo oyo tokosala tosala yango mpona intérêt ya lingomba tosala yango parce que lingomba ligne oyo yango ezali kozwa ezali ligne mosusu ndenge nalobaki bapapa apo bazali bato oyo baintimidaka banganga nzambe ndenge bouti komona bapapa na biso wana oyo nayebi mpe bango de vie boye nayebi bango parce que namonaka bango na bandaki komona bango ntango tozalaki na centre bapapa na biso wana soki otali malamu komona ete bazosouffrir parce que na papa mpo na raison na ye azali na bato oyo bato wana baintimidaka banganga nzambe oyo bato wana batravayaka na bango mpo na koyeba ndenge nini bambongo mosusu ya lingomba elekaka na nzela na bango. Ça c'est un analyste spirituel qui parle avec les épreuves oyo soki bozana posa ya ba preuve tokoki kopesa bino ba preuve na ba etando ikete po tozali na ba audio ya papa apo tozali na ba menace ya papa apo yazali ko tozali pe na ba témoignage ya papa apo epai ya banganga nzambe mususu oyo bazali ko déclarer ya solo ete bazwaka menace epai ya bato yo oya ko menace nganga nzambe natina yo za nganga nzambe te mais na pouvoir nini oyo yo ko menace le banganga nzambe yango moni meme ba vidéo oyo soki okoti na kati okomona ete ba papa na biso wana oyo papa akwasani na bango vidéo wana okomona ete bazo souffrir moralement bazwaka ba pression bazwaka ba makambo ndenge na ndenge meme ba oki koleka ba nier yango mais c'est un analyste spirituel qui parle analyste spirituel to yaka ba makambo na sentiment na biso te to yaka na ba preuve tozaka na ba preuve avato loba et puis tozalaka pe na ba témoignage oyo tozoloba mikolo elekaki na ba paroisse tozali na yango na Kinshasa ba caméra na biso ezwaki na ba paroisse na ba butu ba bazali koya kokongola ba mbongo ya Tintani. Est-ce que mbongo ya Tintani ya Lingomba est-ce que batu il faut ba yaka kokongola ka yango est-ce que ba SPC bato boende ba yaka kozwa mbongo ya Lingomba ou bien mbongo ya Lingomba ezali na ba canalisation oyo yango esalaka nini ekendelaka e banganga zambe wana bazali kozwa ba pression banganga zambe na ba paroisse surtout na ville ya Kinshasa ba pasteur oyo tozali na bango na ville ya Kinshasa bazali na ba pression ya kosakana te ba département ebele na kati ya ville ya Kinshasa bazali na ba pression ya kosakana te ba papa misusu basi bakomi mikolo mingi pe bazali na ba tension mingi pe bazali na ba makambu ya ndenge ba maladie ya ndenge na ndenge mais nous avons fait un effort ya koluka ete to sangisi ba jeune moko batu ya kanza batu ya ba courage bato babangaka batu te bato bazalaka na soni te bato babwaka kimondimi libanda to sangisi bango po balukaka ndenge nini bakotambolaka na ba paroisse pona ko grimasaka ba pasteur na ba responsable oyo bazali kosala sala ba misala misusu na kati na Lingomba. C'est pas bien. Lingomba etambolaka ndenge wana te wana ezali alerte kaka oyo tolingaki kosala po ete tango Lingomba bozali kotala makambo ya lukutakano
bokeba na batu ya kanza. C'est-à-dire bo analyser ba fait oyo bozali komona na kati na lingomba ete makambo boye ezali kokende malamu te. Ezana ba message ebele ya ba papa po oyo ezali ko contredire volonté ya papa Simon Kimbangu Kiangani. Oyo ezali ko contredire volonté ya papa Simon Kimbangu Kiangani. Bandi mebele bazali ko sepela na eloko wana. Soki tosali ba témoignage ya koluka koyeba batu oyo papa apoye moko azongisi sima. Soki tosali ba témoignage ya koluka koyeba batu oyo papa apo abeti sima bafuna kati ya lingomba. Soki tosali ba témoignage ya koluka koyeba batu oyo papa apo alongolisi na lingomba, ezali énorme. Ezali ebele. Parce que motuna eye papa apo akotisi déjà batu boni na lingomba. Moni papa apo akotisi déjà batu boni na lingomba. Donc tant que tozali koloba boye na yo moko pe papa apo teyama parce que yo okende ki 26 avant bokende 26 ofinga mokonzi ya bule tata Simon Kimbangu. Problème ezali Nzambe alingi sawa. Mais bizaleli na yo soki échanger te biso pe tokotikala te tokotika te yo obebisa milimo ya bato tokoteya na yo na baye bazali kolanda yo na baye pe bazali koyokela yo tokoteya bino nyonso po ezala te ke papa analyste po na nini bande kobanga papa po bande koteya ete biso oteyaka teyaka batu nyonso wana ezali mosala na biso teyaka mutu nyonso soki osali mosala ndenge bapapa batindaki tobeteli yo maboko tosepeli parce que lingomba oyo mutu na mutu aza na role na ye okoya kosala makambo ezali ya yo te olakisaki yanke alo bakotika yo te biso tokoteya soki oyoki oyoki soki mpe oyoki te biso tozali kuna te mokolo suka tokoloba kaka toteyaki esili toleki na likambo oyo tolingaki kosala lokola alerte tokei na point oyo tozali kolobela likambo ya le 29 batata bamama bandeko na biso ya 26 bapapa na biso bakenda na 26 bandimi oyo bakenda na 26 tozali kosala baanalyse spirituelle mpona koluka koyeba parce que na période oyo bandeko na biso basalaki annonce ya koloba ete bakozonga toyebi ete makambo eleki deja makambo eleki deja ta mosusu tokoki obanda olobela yango lere nyonso te du tozali oblige ya kochanger page totala nini lisusu oyo tokoki kosala ou bien nini lisusu oyo tokoki kobongisa oyo ezali mpona intérêt ya lingomba toye kotala na date oyo bandeko na biso balobaki ete tokoya na 20 tokoya na nkamba papa Simon Kimbangu areagisaki na baforme nyonso biso pe totunaki bakestion mais tozali na posaka tosala analyse un peu approfondie etake bandimi etake pe bana ya bapapa esika bango bazali lingomba na biso depuis 2002 bokabwani ekotaki entre 2002 et 2001 pour papa Fuma Mbanza tika biso na 2001 c'est-à-dire les autres années na 2025 une affaire il y a 23 ans ya séparation ba tentative ya kosangana esalema batu ebele ndenge toyokaka papa abenga batu ba mikanda ekomama pe papa pe ba message ezali papa alobaki bandeko esika bazali bakozonga kaka esika bakei bakosala boy et puis soki otali na kati ya lingomba na biso porte ezalaki ouverte mpona bato bazonga bao pe bazonga eti ntango toye komona ete baconfrontation ekomi kosalema na kati ya baracontre oyo tozali kokutanaka entre bandeko na biso ya 26 na bamatanga na bamariage na banini e bacomportement ekomaki différent tokomaki na bakimbangiste mosusu bakomaki kofinga tokomaki na bakimbangiste mosusu bakomaki kosala badega
papa belela kilere nyoso alobi bozonga porte ezali ya kofongwama bosala boye et jusqu'à ce que lingomba yaki kozwa ba décision ya koloba ke non ndenge ezali boye baoyo bakei plus de 3 mois 6 mois tout ça retour na bango il faut bosala nini il faut bo réintégrer lingomba bokula et ba démarche nyonso oyo papa bandaki kosala et bandaki kozala rejeté bande ko na biso ba bando mona yango neti jamais bango bakoki kozonga bakula basala kinini basala c'est-à-dire bazo pesa kaka ba raison et makambo yango ekomi pe ko nuire lingomba et au moment été to créer ba oyo to bengaka yango bakaya ba opposition na ba tout ça ba to mususu to komi si lingomba lokola wenge bato ya oyo bakomi ko finga bato ya oyo bakomi ko to komi na niveau ya ko démigrer mboka ya nini mboka ya nkamba ya koloba ete ba papa bazalaka lisusu kuna te nkamba eloko ezate tout ça nous avons créé et d'ailleurs awa nazali ko souligner boy po tokokota pe na moi chapitre oyo pona to luka to expliquer bino moi makambo ebele oyo biso to constater bref le 29 juillet oyo ezalaki prévu bandeko na biso baya Papa Simon Kimbangu asalaki ba déclaration et parmi ba déclaration oh mon konzabule Papa Simon Kimbangu kianganya lobaki bato ebele ba profiter na ba déclaration wana et ba taxer Papa Simon Kimbangu kiangani na ba jare nyonso ye mutu akaboli lingomba ye mutu azali kolinga bandeko na ye bayate ye mutu azali boye ye mutu azali boye mais base ya likambo esika oyo likambo ebombameli esika oyo makambo ebombameli bato bazali koyeba ngo te c'est-à-dire même bandeko na biso ya 26 intelligence na bango biso tokomi komona ete komi kozala dépasser ya koluka ndenge nini ya kocamoufler même les vrais face na bango par rapport ya idée oyo bazali na yango tozali ko étudier intelligence na bango tozali ko étudier mayele na bango tozali ko étudier nini oyo bango bazali na yango posa parce que ba voix nyonso oyo lingomba etia po mutu soki akeli banda bazo rejeter yango ba voix wana nyonso bazo rejeter yango alors ezo pesa biso mayele ya komona ete bandeko na biso bakomi kosala effort ya koluka ba mema biso na situation oyo ekomelaka Kolo Yesu après avoir kosala ba gêne ba retraite a matina ngomba et Satan akeko bimela ye na likolo alebisi etala ntala fuka melanga etata moni mokili oyo ndenge ezali boye soki ofukameli ngai na kopesa et na situation oyo ndenge tozali ko étudier intelligence ya bandeko na biso ya 26 c'est comme si bazali ko mema biso na niveau ya koluka kosala likambo moko boye oyo bakoya koloba ete tala kolo Yesu afukameli Satan tala tata Simon Kimbangu kiangani abebisi parce que asali boye le 29 juillet to fanda to sala ba analyse parcours nyonso oyo to leki bandeko na biso ya 26 batikali kotosa maye mokonzabule abandaki kosenga bango te maye mokonzabule abandaki koyebisa bango te maye mokonzabule abandaki koloba batikali kotosa eloko ata moko te et preuve aneke bazali kosala campagne ya diabolisation ya mokonzabule bazali kosala campagne tokolobela pe likambo ya campagne ya diabolisation parce que likambo yango ya campagne ya diabolisation banda kala. C'est-à-dire, bazali ko sala campagne ya diabolisation ya Mokonziaboule, tandis que Mokonziaboule déjà apesaki bango ba aval. Raison pour laquelle okomona yango ete batwe belé ba uta 26 bazonga na ba aval wana. Ba oyo batikali ezali lokola ba oyo babandaki ko résister na ba aval oyo Mokonziaboule apesaki. Ba faveur oyo Mokonziaboule afungolaki porte bango babandaki ko résister nango. Et basali nini bakangi motema jusqu'à ce que tokokisi 23 ans nde baye koyebisa Mokonziaboule tokosala nini tokoya objectif ya koya na bango ezalaki pena na volonté propre na bango te ya koloba ete toluka tozonga po tosangana esika ba papa batikaki biso soki otali na ba message ya papa Paul oya komona yango ete le vrai objectif ya koluka kozonga le 29 ezalaki par rapport ya ndenge bazalaki kosala temple na bango et bazalaki na posa
bazwa lokola soutien ya mokonzi ya bule tata Simon Kimbangu Kianga. Mais tous à la batte. Même étant la gestion ya ba entreprise ya mokili. Mutu akenda. Batu bakenda. Basalaka makambo na ndenge na bango. Basalaka pe makambo na ndenge na bango. D'ailleurs, na esika oyo batongeli temple wana. Soki olandi na ba recherche ozali komona ete ezali sous église de Jésus-Christ sur la terre par son envoyé spécial Papa Simon Kimbangu et comme igreja d'Angola, igreja Kimbanguiste d'Angola. Vous savez comment la église Kimbanguiste d'Angola, c'est-à-dire la physionomie et puis mikanda ya lingomba, je crois que ezali esika oyo déjà basi ba changer dans mususu na mikanda ya lingomba. Peut-être ba koki koloba non, mikanda ya lingomba ba chanja te ezali kaka ndenge wana, mais soki ezali kaka ndenge wana na ba test de Lego ezali ndenge wana. Pourquoi la représentation des chefs spirituels ezali reconnue état que chef spirituel ya lingomba et représentation ya papa na biso papa Paul qui solokele nde ezali reconnu na gouvernement ya Angola. Et tant que le gouvernement ya Angola bazali kolobela likambo ya Angola bazali kolobela Papa Simon Kimbangu Kianga état que chef spirituel mais bazali kolobela papa Paul qui solokele état que chef spirituel. Alors nini oyo biso to constater na kati ya procédure na bango na date oyo bango balinga kibaya. Donc ça lokola touche oyo balinga ko simbisa Papa Simon Kimbangu Kianga. Pourquoi? Parce que bosali na no temple wana na autorisation ya Papa Simon Kimbangu Kianga nite oyo azali le numéro 1 de l'église Kimbangisi. Azalaki informé te, botie libanga, botie pierre, azalaki informé te, bopandi fondation, azalaki informé te, bosali nyonso, même les schémas, même les formules, ayebi eloko moko te na oyo bino bozali kosala sur le plan administratif, état que le chef spirituel de l'église Kimbangisi. Bosali yango makambo wana nyonso ti bokomi presque na suka bopesi pe na date ya inauguration et na suka boye ko proposer toza koya na nkamba tokutana na Papa Simon Kimbangu. Mais nyonso oyo bino bosalaki oyo ezalaki lokola intelligence sima ya makambo wana bo expliquer yango na batute. Mais vous avez voulu salir réputation ya Papa Simon Kimbangu. Chance o tozali na yango parce que Papa Simon Kimbangu amona kana musika. Papa Simon Kimbangu Kianga ni amona kana musika. Et puis, ye ayebi makambo o biso to yebi. Biso to bango, makambo biso to sala ka inspiration na ngo mingi to zo ngo epa ya Papa Simon Kimbangu Kianga. Donc pour na biso ba analyste spirituel, date ya le 29 fozala ki piège. Ya kosakana te pona Tata Simon Kimbangu Kianga. Un grand piège. Piège au balobaka keba ezali motambo ezalaki grand piège pour na Papa Simon Kimbangu Kianga. Pourquoi? Parce que même biso ba eto gérera kaba entreprise ya mokili bato ba kei ba koma ka danger biso na ba compagnie tozana ngwa na fidi soki muto a resign alobi ke ngana longwe ba territoire oyo ya compagnie place muto wana bandaki kosala et pour ma interdit ma casse pour na mutuana. Donc il faut ma raison et bana valablement azali koya pona nini azali kosala pona nini. Et puis au moment yango que inauguration na ngo pe batie yango le 16 o ezali date o papa Fumambaza tika kibiso na Kemba o ezali piège yango tolobi le 29 ezalaki piège ya makasi pona Papa Simon Kimbangu Kianga ni Nzambe lokola ye azali nde ayebaki nde elekaki na ndenge oyo yango elekaki. Awa to ngai to kota na version oyo to ngi to lobela likambo ya Papa Paul. To lobela pe muke likambo ya Papa et ya Papa Zako parce que batu ngomba ekomi kaka Papa Paul, Papa Zako, Papa Paul, Papa Zako, Papa Paul. Anglais oyo tozalaka na réserve parce que tolinga vraiment te kokota na anglais ya ba papa na biso na ndenge ya divagation. Mais
donc tu expliquer, et ça très important. Il faut tout expliquer à nous. Pour biso bandimi, tu comprendre. Papa peut pas yeba qui biso bandimi, ezali na makambo, oyo tozali ko yeba. O pe tozali ko mona, o tozali ko yoka. Parfois, ils ont cette dit ça peut bisoter. Na bakombo na bango, na banini, tout ça. Babiloko wana, ezali malamu. Yango to komeka ko expliquer. Moi moki, soki tolobi tozolinga tolobela likambo ya Papa Paul. Na papa na biso, papa conseiller direct, papa Zako. Tolingaka vraiment kokota na anglais. Wanate. Mais ce qui te solo bela yango parce que likambo yango ezali konyoko la bandini. Makambu yango etie biso na pasi. Makambu yango pe bandimi mingi bakeli sima lingomba. Mingi pe babungisi molimo na bango. Mingi pe babungisi kondima na bango. Mingi pe kondima na bango ezali ya kokweya. Likambo ya makambo oyo eza koleka na lingomba. Oyo tozali komona yango ete soki lelo tokomi na opposition na kati ya lingomba. Ezali bandimi nyonso te o bazali na bilembo nde ba créer opposition oyo. Opposition oyo tokomi nango na kati ya lingomba. Oyo esali ete lelo biso na kati ya lingomba ezala ya kokabwata. Bato ebele bazali kolela. Bato bazali na trois bazali kolela kaka Papa Paul. Papa Paul, Papa Paul, bandimi bazali kolela kaka Papa Paul, Papa Paul, Papa Paul azali boye, Papa Paul azali boye, Papa Paul. Esika mayele na biso ezali kotambola yango wana. Mingi pe bazali kolela, na baye bakendeki na 26 bazali kolela kaka. Papa Zako, Papa Zako, Papa Zako. C'est-à-dire, biso etake batu oyo toyekolaka makambo nde tolukaki totia bauti a marche pona koluka koyeba réellement makambo nini ezali koleka entre Papa Zako na Papa Paul. Parce que socle ya makambo na ba réflexion na biso. C'est comme si ils allaient tourner tout autour. Il y a Papa Zako, Papa Paul. Baye bazali na côté à 26. Bazali ko sala makambo nyonso na kati ya illégalité sous prétexte kuna balingi biso. Etango pe bakoluka neti basala soki pendenge nini ndenge ndeko na biso Papa Paul alekaki na chaîne moko alobaki ete esika nyonso bato ya 26 balekaka bakutanaka na Papa Zako. Yango wana moni échec na bango ezali. E makambo yango pe ya lingomba. Ekomi kaka Papa Zako, Papa Paul. Papa Zako, Papa Paul. Et Papa Zako, Papa Paul ekomi ko affecté. Na bandeko na bango mususu oyo peut-être bakokaki kozala ba innocent ou ba innocente na makambo oyo. Et comme il peut affecter biso bandimi mususu o tozali tokoki koloba ete baponami mususu o bazalaki na elembo bazalaki pe na ba mission ya kosala na kati ya lingomba par rapport ya mission oyo Papa Simon Kimbangu ayaki kosala na kati ya moki. Yango moni biso tokobaki cette fois-ci tokobanda koteya na ba niveau nyonso po mutu nyonso asala pe azwa pe par na ye ya responsabilité po mutu nyonso pe a bénéficier na émission des analyses spirituelles. C'est donc yo baka te tote ya ka banganga nzambe tote ya pe kaka bambuta tote non. C'est-à-dire na kati ya émission des analyses spirituelles toluka pe total isamba papa na biso mwa ba makambo mususu oyo ezali kopesa biso bandimi passe. Parce que na makambo oyo batata ba maman ba papa na biso to yebi ete na éducation kimbangisme bino bozali ba relève ya likambo oyo encadrement oyo ba papa basalaki epai na biso
Tous arrosés là, tous les mêmes encadrements et pas mais tu vois qu'il y a 26, bazo là, papa Zako. Ou y en a 3, bazo là, papa Paul. Mais tout ça, l'analyse spirituelle est très approfondie. Pourquoi papa Paul? Pourquoi papa Zako? Pourquoi papa Paul et pourquoi papa Zako? L'accusation est tellement ébélée. Pour le moment, il y a 26. Minduki na bango etali tout droit et pas ya papa Zako. Papa Zako na batunaye. Bandeko na biso pe ya 3 ba oyo bazalaka mingi sima ya papa Zako. Bango pe batelemisi Minduki. Balobi papa Paul batu boye jamais. Biso bandimi ba victime. Pasi ya bandimi, pasi ya bapona. Biso bandimi, ba victime. Parce que na makambu oyo soki otali vision ya bapapa. Tito kende kokoma na esika oyo bapapa balinga kete lingomba oyo ekoma. Soki otali ba victime ezali biso bandimi. Même soki tolobi tozwa papa Zako, papa Paul. Baza malamu, bazolia malamu, bazolala malamu. Mais biso tozali kosala musala parce que tozali na makanisi na biso toyebi ete ba papa balobaki bilaka ezali. Tosala misala po bilaka ekokisama biso pe tosala nini tosepela. Mais tozali ko umela na passe. Tozali ko umela na difficulté. Lelo nkambe zwi retard ya kotongama. Lelo ba makambo ebele. Pourquoi? Parce que makambo nyonso ekangamika papa Zako, papa Paul, papa Zako, papa Paul. Batata ba maman. Awa tozali kokende na suka ya émission na biso. Parce que minute na biso ekomi kokende na suka. Prochainement nde tokoya potolobela likambo ya papa Paul na papa Zako. Tola kisa pe bango pasi na biso. Tola kisa bango pasi na biso. Biso bandimi, biso bapona. Tola kisa pe bango pasi oyo biso tozali komona. Na makambo oyo ezoleka na kati ya lingomba na kombo na bango. Biso bandimi tozali komona pasi. Mingi ya bandimi bakwesi kondima na bango likolo ya makambo oyo. Mingi ya bandimi pe milimo na bango ekufi likolo ya makambo oyo. Mingi ya bandimi pe bafandi na bandako likolo kaka ya makambo oyo. Mingi ya bandimi pe ba AVC ba makambo ya ndenge na ndenge pour ne pas supporter makambo oyo na kati ya lingomba. Mingi pe bazo se retrouver na mangomba mususu. Et lelo mangomba mususu bakomi koluka kotia biso na mabondeli. Pourquoi? Parce que makambo oyo ya lingomba na biso na ba analyse spirituelle o biso tozali kosala. Réseau ezali ka mibale. Papa Paul na batunaye, papa Zako pe na batunaye. Bitumba ya bango mibale et affecté lingomba mobimba. Et lingomba mobimba pour le moment est comme une décadence. Si tu comme un niveau, il y a papa Paul et Tali à l'obi, na nazana désavantage. Parce que nazali na temple, il faut na tonga pe temple. Si kabatu bakubanda kakoya kakukumi sana. On allait à aider point. Et lelo, tu comme na ba temple mi bali. Malgré zali ya kokokana te, mais na makanisi na bango bayebi ete na makanisi na bango bayebi ete tokomi na temple na biso esika tokobandaka kosangana bakouta kisangani bakouta poto bafeti na bango ya minene bakobanda kosala yango kuna na makanisi na bango bayebi ete nkamba na biso ya po le vrai bokabwani de ebandi parce que kuna
bakobanda kokumisa papa pole bakobanda kosanzola ye bakobanda kosala makambo nyonso na honneur na ye parce que bayebi ete temple nde ezali korepresente lokola bonzambe na bango to richesse na bango oyo bango basali nini babandi na yango mposa ya koloba bateka bamama mposa ya kokɔta na mozindo na makambo oyo me eloko tosenga na bapapa na biso tozali kotala toyebi mpe esika boza komema biso toyebi mpe likambo oyo esika papa Simon Kimbangu aza komema biso tokosuka kaka na koloba ete lisese ya Nkolo Yesu na Yuda oyo atekaka ye lisese ya Nkolo Yesu na Yuda oyo atekaka Nkolo Yesu nyonso manevre oyo Yuda bandaki kosala mpona koteka Nkolo Yesu. Nkolo Yesu ayebaki ete Yuda akoteka na me soso tokotanela tongo te soso ekolela Yuda akowanga na ngai me Yuda wana pe Nkolo Yesu ayebaki ete akokufa liboso ya ye epuis kombo ya Yuda ekotikala kombo ya Yuda ekotikala na ndenge ya mabe ekombo ya Nkolo Yesu ekopanzana na mokili mobimba totiki makambo oyo. Bienvenue sur votre chaîne Africa 21 TV, un nouveau monde. Connectez-vous et abonnez-vous pour recevoir chaque semaine une vidéo de l'émission Les analyses spirituelles présentées par votre humble Guy-Laurent Lobella. Les analyses spirituelles est un programme que Dieu regarde avec ses anges. Lorsque l'émission commence, Dieu descend avec ses anges entourés autour d'une table pour regarder cette belle émission de Guy-Laurent. Salema mokili monso sola ya solo buka so pointambe nanse monso makoleka kasela kayan zambe koleka te inwe salema mokili monso sola ya solo buka si pointambe. Sepela